Bajeune oye. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo centre. Lelo ezali mardi coronavirus ya Bajeune. Oyo tuyukaka makambo ya 5 mois pe coronavirus tosalaka misala po tolobi tolo na pe tobokola totonga lingomba. Merci président biso tozosenga nde mabondeli ezala mingi. Likambo nyonso elukaka nzela na ndenge tozotambola. Eza maloba mosusu ya 21 mosusu ya batata na biso balobaka na 5 mois pe oyo bazaki koloba mokolo na mokolo. To négligé te pamba te likambo nde bapesi epa na biso oyo tondimeli tata Simon Kimbangu. Ye ayaki mpona kobikisa biso mokili mobima mpe loposo mwindo te yango wana bajeune tolamuka bajeune mipesa na misala totonga Yelusalemi ya sika oyo bino moko bolobi babeli ya sika oyo akala nde kuna na mbanza Kongo toyebi oyo ekoyaka kuna elelo oyo bana ntango wana pardon pasi na biso eza koyakaka makasi me emonanaki tata Simon Kimbangu ayaki abimisaki verite elelo verite wana tala bitumba yo ozali koyeba me bamosusu bazali koyeba te eloko nini biso toza kowelela oyo toza kowelela eza ya monene ndakisa kaka soki balobi baninga bazwaki enkar ebiso 3 quart me kambone pesi mpasi biso toza koyeba toza kososola yango ezo komemela biso ngambo ya monene me toyebi ke tokolonga tokokoma na esika wana tolemisa nzoto te tege batata na biso balobaki yango mpe kaka ekosalama tozosenga mabonde nga nalobaki mabondeli tokokata te c'est le contraire eya makasi po eumela te tokoma na esika wana kosepele kozala moye kozala susu ke boye na boye etikali tozela ngo tozela ntango ekoki pamba te makambo mazali tokotuna makambo nini yango me bitumba esili te bitumba esili te po bisika tozokende kokota yango nde kofongola mayele ya bato nyonso ke c'est vrai tozalaki kolekisa lere ya pamba me sikoyo tomoni ekambo monene koyela biso nde yango wana ekopesa kimia me lelo tokoyeba yango te toza kokende kaka biso bandimi ya tata Simon Kimbangu totelema makasi ya mabondeli mpe kosala misala toza na bolingo mibeko mpe misala po kuna toza kokende kuna nde tokozwela nyonso oyo babombela biso oyo tokomona ke ya solo ntango nango ekoki bana nzambe mpo basepela
toujours kende nazwaki lettre moko oyo ezali ke nani ekomi wana nkamba te eza nano na Kinshasa batourne filme ya Tata Smoki Mbangu, pasi ya Tata Smoki Mbangu. Alors nga soki napesi accord na ntango wana belikambo ebandi ebanda mpe ebanda te wana soki batata wonda bakozala na kati mpo yaza monoko alors tala kaka makambo ndenge eza kotambola. Retard makiambi, retard nini? Pasi pe eleki mingi tokangi motema tomoni ke Nzambe ayokeli biso malamu tokende kaka mbala moko po retard eza kosuku. na yango nazozela bango mpo makambo ya vote nde ekanisaki nzela lokola makambo esili to double makambo etikali. na yango biso bajeune totelema mpenza makasi baboni totika te moyini mpe aza kaka ya kotelema kasi oyo etikali papa mbeza nde akoloba mpo na ngai nasilisi bongo na kombo ya tata mwana mpe tata mosa. Amen. Merci papa. Ndenge ozali kosenga biso ntango nyonso témoignage na makambo elekaki na 5 mois. Papa mfumo ndongo papa diangenda kontima na 5 mois, surtout na biso ba jeune abandaki koyebisa biso ete bino bozali na chance na ntango oyo pamba te na likambo ya Papa Smoki Mbangu na ntango ebimaki bajeune bazalaki moke mpo na nini biso bajeune tozalaka na secrete. ayaki kozwa exemple eke na leta na ntango moto asali likambo moto wana azali komonana te bakoluka ye na mayele soki bayebi esika kofandaka bakobimila bana mike ntango bakobimila mwana moke bakotuna ye oyebi fulani nayebi ye malamu kaka tusigo aleki awa kaka sikasigo aleki akebo akeboye soki na mukolo ntango bokotala mpaya ye tata oyo kosala nini otena ye kotambola nanga kaka otala boso oyo mopaya ye kotambola na ndenge nini alekomi mayele eske naza koluka moninga na ngai fulani moninga na yo bongo boyebanaki wapi boyebani ndenge nini po oyo baza kotuna za mokolo kasi na mwana moke akovisite te mbala moko alobi aleki kaka sikoyo akeboye nakilolakisi esika azali na yango na ntango wana likambo Papa Smoki Mbangu na bana mike ezalaki pasi batata baza kosambela na kati ya ndako bamama baza kosambela kasi bana bakoyeba te kasi sikoyo ngonga na biso ekoki te toyeba makambo nyonso ya Papa Smoki Mbangu donc tozali nde na chance
esika papa balobela kiete makambo yo ya papa Simoki Mbangu tata Molimo Centre bo pesango na bana na bino pe ba pesango na bana na bango kinosuka pambate ezalende likama papa Simoki Mbangu yango nde ko pesa kinya na mokili mobimba atango wana nde apesaka nzela na papa Bobe poete papa Mfumalonga lobiete na telemisi papa Kumpenda na papa Bobe babanda kolakisa bisika oyo ya makamu isi ya papa Simoki Mbangu pambate na kolakisa bisika wana esika oyo papa Simoki Mbangu asalela kiboyi sikoyo yo mwana kutuna ye papa Simoki Mbangu esika oyo asalela kiboyi pona nini asalela kindengwana na mituna nde tokososola tokoyeba makambo nyonso makamwisi ya papa Simoki Mbangu esika wana papa Mfumalongo papa dengenda kuntima akikolobete soki ngai naza koyebisa bino ke balinga te tokosepela balinga te tokokoma esika wana nkolo mosusu papa Mfumalongo awa na nkamba azana ni mwana muke aleki awayoki avion eza koleka papa Mfumalongo alobi avion eza koleke bamindele bazana bango bien papa Simoki Mbangu alobi koyoka motema pasi te mwana na mikolo koya biloko bango baza kosala na mikolo ebele binonde obanda kosala ngo na quelques minutes eloko oyo mondele akoki kosala aza kosala étude nango pendant 10 ans 15 ans donc azui exemple avion et que mikolo koya na biso bato mwindo na oyo mwana papa Simoki Mbangu construction ya avion okosala ngo dans 5 minutes osali avion bajenoye soki sala mindengwala donc la français to ko le c'est impossible dans 5 minutes au construire avion fola leloyo doute makasi mais papa Mfumalongo alobelaki yango ekoya na yango papa alobelaki bino ba jeune bozala na conscience makasi regret mingi kozala kete biso patience ezali te toza koyoka kaka boyeke 3 quarts mingi bazali 3 quarts esi banuni est-ce que 3 quarts yango donc bomengo bato mosusu kakobi kaka biso bamisusu mpe bazongi nsima parce esi akomi mpaka 3 quarts yango eyaka nango kaka te mwaye te aliweleki nkhazi ya nzaki papa Mfumalongo alobieki nkhazi ya nzaki donc elakisi te oyo apesaka noki apesaka mbangu aye kozwa exemple te nakala baza kosala bilanga ntango bazali kosala bilanga aloni azali kozwa mpona kozwa mbongo donc faut kolona manioka après 2 ans 3 ans bongo nde kosala récolte bamasango mpe na muke après 3 mois pardon kasi ntango mondele aye na bacommerce mingi ale baportugais sikoyo baye na marché ya bandika oteti ndika oke koteka ozimbongo donc la ntango wana baza kobenga ngo nkhazi ya nzaki bato babosani kosala bamanioko mpo ayebiki soki alokoti ndika na zamba apasoli ake koteka
bon bamisusu pe lelo kaka lokoti na zamba ateti kaka na minute wana akekoteka azwi mbongo. Donc yango wana kobenga nkazi ya nzaki. Mingi tango batiki babilanga nkazi ya nzaki koteka bandika tango ekoki banoko bazongi siko muta kusomba soso bandika zalite ozongi lisusu na manioka wala ozwi retard na yango papa alobaki ete tozala presse te oyo akoluka lokola koteta bandika po tekanoki tolanda ndenge batata bazali koyebisa biso bakoko bazali koyebisa biso po mingi na kati na biso na bajeune na ignorance na ndenge nini batata par exemple akoyebisa mwana ne ya mwasi tia kitambala na mutu mwana kotia kitambala na mutu kasi tata ou bien maman nza kotinda tia kitambala na mutu azo yeba te pourquoi mwana faut atia kitambala na mutu mais soko expliquer mwana okotia kitambala to pana boye boye tata nzambe alingaka te boye boye mwana azali kososola mingi bana bazali kobunga pona nini batata ba mama bazali kolakisa bango te pona nini boye faut ko yebisa mwana moke ça va mais aussi akoli faut ko expliquer ye te mwana soki topekisi yo boye pona tina boye yango papa Mfumalongo alobaki ete papa Simo Kimbangu na 1921 atindi ba parents ke batinda bana na classe kasi abaza koyebisa bana tango bokenda na classe boyekola ya malamu ya mabe yango te bokoki koyekola pamba te soki boyekoli o ya mabe mingi bokokende na tango bokende bokozonga lisusu te bokeko kufila bisengo wana pe kopesa bino bonheur te na maloba wana papa Mfumalongo ndenge alobaki yango na tango ya conférence internationale to mega kinanu kotala yango to chaki na mwa papier bakotangela biso yango to sosala likambo elingi koloba nini mais avant to cha likambo wana to yokananu papa Mfumalongo papa denge na kuntima na makambo ezali koleka tango tofane na 5 mois awa accident salami bande ko na biso bakinwa bazali kozela papa Mfumalongo basala ye mabe basala ye boye babeta ye mabanga to yokananu maloba oyo papa Mfumalongo alobelaki na tina bande ya Kinshasa ndenge bakanelaki papa Mfumalongo kobeta ye mabanga pe papa Mfumalongo ayekoloba nyonso wana pona nini ezali pona naza koluka kaka bolamu na bino malgré bobaminga mabanga kasi nga pe na kolemba te kino na kokomisa bino na esika wana bomona bomengo nga naza na posa te peut-être ta bomona bomengo wana bosalela nga boye bopesa ngai boye te yango te ngai kaka ndenge tata tindaki ngai na komisa bino na esika wana toyoka maloba papa Mfumalongo.
balabala kutoka kwenye cimetière basi tena tena kutoka kuna na cimetière sasa sio kwenye ranjia hii sasa kateni kwenye kama mbele sasa na kwenye kwenye sikapigwa lo kalwana ya leo sindi kwa sindi kwa sababu kama msikate kana mtu na bisi kwa leo kama msikate yangana toka matadi pende pesa makasi pate tote na kati na bondi na bisu ni na bisu ete na kama nataka maana kwa Mungu wangu amen. Vous avez toutes les chances. Mais tout d'abord, on peut vous nommer avec n'importe quel titre. Mais si vous ne vous connaissez pas qui êtes-vous, vraiment vous ne ferez rien. D'où est venu l'homme noir. N'oubliez pas ça. Si vous n'êtes pas profond dans vos recherches, vous pouvez être un savant, vous pouvez être un docteur, n'importe lequel. Il y a toujours un vide en vous. Je regrette beaucoup de vous le dire, mais c'est ainsi. Vous devez d'abord vous connaître, vous découvrir. Mais pourquoi moi je suis noir? Vous avez l'intelligence, vous avez toutes les facultés. Le Seigneur vous les a confiées gratuitement, mais vous ne réalisez rien en vous. Liboso na bango, surtout que natango wana likambo moko yaki kobima na kati na lingomba kaka na 5 mois wana eke makambo mingi oyo zali kokota na kati na lingomba. Pourquoi? Parce que ba papa basali mingi bakomi fatigué, bakomi ba vieux et olie ba pona pe batu mususu oyo bazali ke basali théologie pete bakokota musalingomba kasi bango bakanga mikaka na musala wana na yango bakomfumalongo ndenge balobaka na Kikongo kikalanga kumbunzu vuki vutori kukosisa wana lumbukina kasimba ba intellectuels savon passe. Donc devant les intellectuels ndenge papa mfumolonga pande ko sala eke bazako kumisa mayele na bango, mais mayele o bazali ko kumisa ata eloko moko kutu bazako parvenir ko sala te, mais bazako chamwa orgueil na liboso parce qu'ils sont intellectuels yango abandaki kosala eke oyo ezalaka na liboso soki ezongi nango nsima aza kotia bango na esika na bango. Donc likambo yango yango nde toza koluka lelo oyo eke tokóma na esika wana malgré que tozali ba intellectuel, kasi soki tokomi na point wana te oyo ndenge bapapa baza kosengela yango, donc tozali kaka nil ndenge alobeli yango na ndenge nini ke tosali ba étude na ndenge eloko oyo yekoli ndenge papa bana kolobela ngo mukolo mususu malamu kudu o réparer kasi po osala constitution ou bien o inventé ezali moi passé na esika wala nde papa azako kangama na biso to koma na esika wana koto reconnaître papa Simon Kimbangu alingi nini eloko nini azoko linga pona biso yango esika mususu papa Mfumalongo kaka na 5 mois asadresaki na bana ya école secondaire awara ya kilo alobi ete ya solo bokomona kanga yete tango nyonso ke papa Mfumalongo aza malamu aza bien azokoloba boye kasi soki naza na esika na nga moko tango na kotala eke ba raisonnement ya biso bana ba raisonnement ya ba intellectuel tango na kota na esika na nga moko na zali kolela pona nini biso bato mwini tozoko koma kaka na esika wana te ya ko reconnaître papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu alingi nini pona biso yango toyokana nu extrême mususu oyo papa lobelaki oyo tochaki o ba professeur bachaki na kati ya mikanda oyo tozali kotanga na mikolo oyo makambo wana ezalaki na Mbanza Nsanda na 1921 na papa Simon Kimbangu mtashikonza kututangela mambo mawonzo biso batata topesa makambo ya papa Simon Kimbangu na bana na biso be bako traduire
na bana na bango koyeba likambo nini yango tozali kolanda. Na kati ya message ya Papa Simon Kimbangu na Mbanza Nsanda le 10 septembre 1921 na français ezali boye: les autorités gouvernementales vont imposer à ma personne physique un très long silence, mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie, car elle vient de notre Dieu le Père. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices semées par le peuple du monde des ténèbres qui sont venus nous coloniser. Car j'ai été envoyé pour libérer le peuple du Congo et la race noire du monde. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Car le fondement spirituel et moraux, tels que nous le connaissons aujourd'hui, seront ébranlés. Les guerres persisteront à travers le monde. Le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Mais les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces, car tous les premiers gouvernants de l'Afrique libre travailleront au bénéfice des Blancs. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Le gouvernant de l'Afrique entraînera sur les conseils des Blancs leurs populations respectives dans des guerres meurtrières et s'en tueront. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Blancs. Ils parleront toutes les langues des Blancs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Blancs. Ainsi, ils deviendront la proie des Blancs. Il y aura beaucoup de mortalité parmi eux, et certains ne reverront plus leurs parents. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape. Dans celle-ci naîtra un grand roi divin. Il viendra avec ses trois pouvoirs: pouvoir spirituel, pouvoir scientifique et pouvoir politique. Je serai moi-même le représentant de ce roi. Je lui guiderai, je liquiderai s'il vous plaît l'humiliation que depuis le temps le plus reculé, l'on a cessé d'infliger aux Noirs, car de toutes les races de la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire. Merci. Na esika wana papa mfumalongo papa dangenda kuntima ayo kolobete biso tozali na chance na ndenge nini na tango ya kala oyo basalelaki tata Nzambe soki oyo batungisaki Moïse ndenge Moïse asilikaka abambi libanga na se pona nini badut oyo la bato azali kotambusa yoka kama mtomona ka Nzambe yoka kama yoka ka Nzambe biso pitezo aposa komona ye na tango ya Abraham prophétie ezalaki mingi ya okomona boy boko yoka boy na tango wana soki bomoni boye wana nde tala likambo koyela bino tala likambo ezali koya kasi sikoyo totikali soso na tango ya prophétie te wana papa mfumalongo papa dangenda kontema tozali na bino tazali koyebisa bino kolakisa bino ndenge nini tokoki kotambola emakambo nini ekoya oyo komonana me mingi
banda tango tozalaki pe na doute kaka sikoyo tozali kososola papa alobelaki yango boye papa alobaki boye mokolo mosusu yango tango nabimisaka bande moko oyo papa Mfuma Longa alobelaki ete lelo ekoza kondimela ngai te kasi na mokolo wana ntango nakozala te bokoregrete ngai yango pesa komonana sikoyo nzembo oyembamaka ete awa toyokelaka baboti te yango nde tozali komona pasi batata banda papa Kisolokele, papa dia Lungana, papa dia Ngenda, tofani na bango kolia ensemble chance pe babengi yo ole mesa moko na papa kasi tozali koyiba bango te kasi na mikoleko ya na tango tokozala te bongo nde bokoluka biso pe bokososola pona lelo tosukisi wana okomba tata mwana pe Molimo Santo amen. Tolandi pe toyoki makambo ya 5 mois epesa biso makasi toki toyebeli yango ntango ye moko na 21 abandaki mosala na ye awa na kamba ateyaki 2 mois kuna na Banzansana nde asalaki 3 mois kuna nde alobelaki likambo toyoki o batangeli biso lobaki makambo mingi eza na mikandasi esalami ebele kuna nde tobanda koyebela likambo nini ye alobaka na oyo tozali komona lelo na epai tozali kokende bato mayele deja baza kozwaka mayele mbeba mosusu tozala na molili mpe koswanisa kobungisa kasi soki oyebi ke nzambe azali tosa biso tozotelema makasi na ntina likambo oyo mpo ete oyo bango babongisaki mpona loposo mwindo tomona yango bongo be bongo te mpo yango soki emonani nani akosakana na biso lisusu akozala te biso nyonso nzambe nde asalaki biso nde yango wana tosengi makasi na babonisi biso bajeune promese ezali ebele soki balobi kosepela ekozala yango tokangami na likambo oyo tomoni ke bandeko na biso mingi bapanzani presque na mokili mobimba me place oyo ozali eya likambo ya tata nzambe et surtout likambo ya tata Molimo Santo tolanda nzembo oyo bajeteki badirija bayembaka dirija soki ozali leka na kati les ambassadeurs kasi soki okendaki mpona kobundisa bato mpe kolala pongi mpe likambo moko ezosalama te ewe tokozala na molongo na o makambo batangeli biso ke totosaka baboti te tokomona lokola toyebi nzambe te alors biso toza kosepela na baoyo mpenza oyo baza na mikili mosusu ndenge baza koteya likambo ya tata Molimo Santo epe kolakisa na mokili ke likambo ezali koya wana ekozala ya moto nyonso na mokili alors biso bana tata Simoki Mbangu toza na fiere oyo nyonso tozali komona elobamaka pardon na 21 nde yango wana biso baje totelama makasi mpo oyo etikali ya minene na yango topesi nzela
na dirigeant Bayemba Oyemba bien maloba foi bima clair surtout on a besoin nini maloba message comme ça ya son nzambe ayaki na biso. Yoza moto na biso te zonga kuna okotambola pambate lelo bazoyeba yango te mais pas tozokende makambo ezali bongo bie bongo te tondimi na biso kofingama kobetama makambo nyonso kasi kolo moko eza kozela biso nde kozala pasi mingi ndenge batangeli biso ndenge papa Mbenza alobi makambo ezaki na 5 mois na oyo elobamiki na 21 to yango toza kolandela za lisese lokola papa Fumalongo apesaki na bamusicien pe awa na soirée awa na nkamba sese nini ye alobaki mokonzi azwi bana na ye azwi bato na ye atiki na ndako
na biloko kolia ko banana tongo midi poko ezaki au complet ya lobi na bana ngana ke mobembo na kozonga likamote pastoke ezalaki ya biloko mekuna batikalaki konjakei oui ndenge baza kosala na programme kolia na tongo midi poko konzi mpe ake koumela bando komona changement komi kaka kolia na tongo na poko balali pe biloko ebazali kosila kaka bamoni ke na mokolo mpe ezala kaka mbala moko mpo biloko esili baoyo bazali ke moya supporte ezali te mobeko epesamaki ke moto abima libanda te kam nyonso kaka na kati ya lopango bana ya mobulu bazalaka be bazalaka te moko apres mpe mire porte eza ya kokangama ayoki makele na libanda zando ezali wana ebe ntango bake mbongo mpe eza nango te kasi bapesi biloko kolia baoyo nyonso oyo ya liboso ntango akendaki aye apesi conseil makelele eza kuna na libanda eza ya pamba te biloko nyonso ezali kuna awa tozokufa nzala mpe bamonanaki oyo balandaki balandi bazokokende bamosusu balobi ata bongo biso tokobima te kino tata na biso akoya bien bayoki makelele ya tata aza koya porte efungwami siko bana bake koyamba papa bango nyonso nao bazalaki kobima libanda nao batikalaki na kati tata oyo azalaki na sika na ye na libanda kolesaka bato aye tata nga na ye yanga mpe bazali kuna konzalobi no bao nyonso bana te ntango oyo ozalaki te mosusu mpe bayaki mpanana bon ndenge nini tokoyebela na loboko mosapi moko eza kokatana so omoni ke oyo bakata mosapi ezali ya ngai ya yo te siko bana bakomi kobanga batalani komi contrôle soki bataleli yo au complet misapi nyonso ale bakotisi ndambo tata wana kamati ya ngai te bana nyonso batali bango alobi foti te oyo bakatama mosapi bakende mema bango oyo baza ke au complet bakota alors lelo soki totali ndenge papa Diangenda atikelaki biso toza kaka bongo eza ndenge nini sikoyo eye alobi akoya oyo batangile biso toyoki yango oyo toyoki yango te balobi bien est-ce que awumela be ya noki est-ce que vous en associez à l'alimentaire moi pour réalisateur une falaise là te tosi sanzala wana na babondeli comme sibaye bajeune eza lisese ngai te na 5 mois bamisie bayebi yango oyo bazalaka na ntango wana ngai te tata mfuma longo moto alobaki yango ye alobi aza na nzela
baza koloba makambo mosusu bino boza koloba makambo mosusu eske ezalaka ezalaka te kitalatala ya nini oyo mungala byaza nani kinkakala tsombe abongoni kinkakala après papillon te papillon chenille mais kinkakala tsombe kimbembe alors tuzali kokende kaka ata kofinga mata kotiola mata kobeta mata kosala nini me kuna na liboso bi tokoyeba ndenge ye moko alobaki yango na 21 nyonso bozali kosala ngai kambo te kasi eza likambo ya tata nzambe moye sila to ebunga to bapekisa yango ezali ntango ezali tosambela makasi tolona mpe tobokola totonga Yerusalemi tosala misala oyo bapesi biso na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. tolandi makambo eza na kati ya nzembo wana. Les voici assis sur le trône de la royauté, à côté de son père qui est le roi. Nani wanai? Communiqué. Ayebisi yangobe ayebisi te. Tozala maye. Yangore senga bila bale pater nyonso lo présence. Tsangu za mfumo wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wasilitu yeuntu adamwanda velela ikawa kalanga yetu tuka kwa yelengu se mwane mwanda velela amen. Vene kambote